Et plusieurs personnes ont participé qui et longo côté papa Kounamaninga Malam. On s'est parlé de tout et de rien. Donc avec les amis nangai. Pour moi d'abord symbole et emblème national et drapeau ezaki likolo ya cercueil ya Noko. C'est là où on a senti que nous avons perdu un chef. C'est 100%. En tout cas, nous connaissons 80%, 70%. Il y a réussite et les Israéliens n'ont pas. Il y a des équipes bien, il y a des équipes bien, il y a des équipes bien, il y a des équipes bien. So za kibi yetu watunga bala na tema kwa za kibi ya ngomba tubalani. Ngapi na za koko parmi bango kosenga to za la funde bakoko na biso batalisa ki biso oyo ezaki nzela moko vraiment ya malamu na botosi. Alors na kosenga na baninga na bakoko photo za la sulende bakoko bazalaki po yango nde eza venir à lobi. En tout cas, tout le temps, nous faisons un conseil. Nous sommes et Azalaki, commissaire de district. Nous venons de l'enterrer dans toute la dignité parce que c'est un haut cadre de notre province. Mettre double demeure.
Pardon? Oui, ça marche, oui. Bientôt le consomme, maintenant on va bien. Bougez. Bougez. Gauche, droite, gauche, droite, gauche. Papa. Merci beaucoup.
Maele. C'est ça, non, ça la carte à nous. Jonde Nzambe opesa luyindula na mokili oyo yope okomisiye na ndelo tosangani awa totie yo na esika ya liboso Nzambe sunga biso na nyonso pambola nyonso kimia epesamela biso na kombo na Yesu amen. Tofali na kombo Yesu.